Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli nazo sala deuxième vidéo oyo ya liboso na sali vidéo na expliquer makambo oyo Nzambe alobaki na ngai oyo otali nanu première vidéo te tala première vidéo oyo eza deuxième vidéo na vidéo ya liboso o na sali na latika boy na lobi makambo oyo Nzambe alobelaki ngai pona ba code bar oyo batiaka na biloko na explikango kuna Nzamba expliquer ndeni monguna satana plan na yaza nango pona komemela biso ba démon na bandaku. Donc il a expliqué na vidéo numéro 1 ou eza vidéo numéro 2 na lati kaka nde na lati boye. Donc ozota la vidéo oyo kende na numéro 1 oyeba yango otala po comprendre makambo oyo ezokoleka na temps o tozali oza mayele. Donc c'est ça. Oyo eza deuxième vidéo nazo sala na vidéo o amibale tolobela mingi ba témoignage pe ko bondela pona batu oyo bazana ba même situation na batu o bazo ko témoigner awa ya mwana Nzamba tsenga na mutema kele nazo pesa ba témoignage oyo en tout cas funa bondela kape pona batu Nzamba tsenga vraiment na mutema bongo le tozo pesa ba témoignage o nazo lekisango photo bondela kape pona batu vraiment. En tout cas, Nzambe aza na biso na vidéo oyo to bondela avant to tia ba témoignage na biso Nzamba aza na biso. Nzambe papa biso na lola moza likolo pe na se kolo Yesu Masia papa to liboso na yo kolo ko pambola ko kumisa ko netola osuna tang oyo o pesinga opportunité Seigneur ya ko partager ba témoignage ya minene oyo salikati na bomo ya bandeko na biso o ba témoigner monene na Nzambe papa. Kolo to pamboli to kumisio to netoli o papa zwana o lokumu Seigneur na ngonga o papa talanga mwana o papa na liboso na yo kolo naza komiko kate kolo limbisanga so mabunga moko eza quelque part kolo limbisa papa limbisanga ekolo kota masumu na ngai te papa limbisa pende ko moko na moko kolandanga na tango o papa limbisa biso papa limbisa biso Seigneur kotala masumu na biso te tozo luka lobiko ko ute pai na yo kolo ngai nani papa po ete na déclarer maloba kati na bana na yo ngai nani po ete na bondela pona bana na o papa pe yo kokisa yango papa Nzambe limbisa mabunga na ngai papa limbisa biso kolo to sengi bolimbisi makila na o Yesu pana ine kuluse peto la biso epeto langa Seigneur epeto la ndeko moko na moko kolanda video o papa makila no epeto la biso tozala peto liboso na o Seigneur peto oza peto ngete opa ko pusa liboso na o azala peto lolengo oyo zali kolo video o nazo sala kolo eza lokwa ba video nyonso tute video o nazo sala papa nazo bondela pona bana na o papa kanisa kolo na nga kanisa yo lobaki na ngai te nakufa te nazonga na bomoi po ete mokili mobimba monde entier batu partout bana posa na ngai Seigneur ya mwana Nzambe nga nazo bondela pona ndeko nyonso oyo apesi témoignage na ye papa o nga nazo lekisa mingonga bana na yo kolo mona moko na moko localiser lisusu moko na moko apesi témoignage na ye kolo kangola Yesu davantage papa kangola lisusu ya mingi papa témoignage o ba témoigner papa Nzambe situation na ekende libela ezonga lisusu te na kombo na Yesu Masia pe salela bango ya minene kolo pe bakozanga te kozonga suko témoigner monene na yo kolo sala na okati na bomo ya bandeko nyonso pe bana même problème oyo eza pe na bandeko oyo ba témoigner kolo sala pesa bango pe mutema Seigneur kondima kolisa bango suna kondima bayebete so baye liboso na o papa bakozwa pe lobiko ndenge pe bato musu bazobika Seigneur à travers pe témoignage okale mutu azolanda yango kolo tia pe loboko na iliko na mutu nyonso azolanda témoignage ona mutema na ye mobimba Seigneur akangolama Seigneur oza Nzambe olobi ete ekomi tana oyo kokangola bana na o Seigneur sala monisa ete oza Nzambe oza na nguya koleka banguya nyonso monisa nguya na o papa bato bayimona monene na okolo oza Nzambe na bomoi Seigneur oza bikamwa na beleli okolo sala na nyonso oto osala na video okolo na sengi loboko na nguya esembolama
sala mine kati na bomo ya bana na o papa o bazoluka elongi na okolo o bazoyoka batémoignage o papa basengi peke osalela bango lolenge osaleli bandeko awa kolo sala po bango pe batémoigne monene na yo na pambolo na kumisio na netolio video o ezala protégé na makila na o Yesu Masia video o ezala protégé na moto na ya Molimo Santu papa wana bato mabe bakozwa yango po ete balinga kosala mabe kolo balonga te na kombo na o Yesu pe na nguya Molimo Santu. Molimo Santu sala accompagner video au papa po ete bana na o bazwa miracle ko ute pa na o Molimo Santu sala na o papa na pambolo na kumisio na netolo zwa lokumu lelo lobi pe libea na libelo za nzambe okotikala nzambe kolo na bomo ba o bazo ndima yo papa mimonisa makati na bango mimonisa makati na bango papa po ete bayebe to oza nzambe ya solo solo papa na pambolo na kumiso zwa lokumu nyonso na bonde libongo na bonde na komba tata pe ya mwana pe ya Molimo Santu nde na lobi amen. Bandeko na nga tozo partager ba audio ya bandeko oyo bapesaki ba témoignage na bango tozo partager pe ndenge ka Molimo Santu akokambela soki tosengi ke to bondela na likambo moko to bondela na ona tango oyo yango yo mutu ozolanda o video oyo eza video lokwa ba video nyonso te tolandaka eza video oler ozolandango fo olanda ona bokebi nyonso soki okutani na likambo mo ba video nyonso na bando koma ya ba témoignage bandeko nanga eza masekite soko okutani na video moko oyo elobeli likambo yo ezotungisa yo en tout cas lobake ngai pe nazobika na kombo na Yesu pe na nguya Molimo Santu ndenge kaka ndeko wana témoigner biki nga pe nazobika et puis kota mabondelo tozosala na biso bongo tala soko témoigner monene na nzambe te nzamba mona bino merci tokende na ba témoignage na biso po eza tellement ebele tokobanda collection ka ndambu nando sala ba video ba témoignage oyo po makambu o nzamba azokangola bato nango eza makambu eza différent likambu différent mukolo video oyo ekokutana landa kaka ba video oyo totia ba témoignage mukolo ekokutana kaka na likambu oyo yo déclarer maloba oyo nga na lobi lobaka nzambe ndenge osaleli mwana mwasi wana to mwana mobali wana kolo salela pe ngai lobaka bonga de kota mabondeli oko to déclaraka ya journée moko wana kota yango tota soko obika te. Ok tokende na ba témoignage na biso po towela temps tobanda na témoignage wapi oyo eza tellement ebele bandeko nyonso oyo bopesa ba témoignage na bino tokolekisa yango so pe témoignage ya litinda pe kaka na bandisi kokosala yango siko po eloko mingi babiloko mingi ezalaka po osala yango fozwa pe temps na po otia pe na prière otikeli yango pe temps otala soki nzambe akoloba ndenge nini soki akodirectionne ndenge nini mpo nanu tolekisa bavideo ya batémoignage te oyo eza video ya liboso oyo nazosala ya kolekisa batémoignage ezalaka ebele oyo eza video ya liboso na olekisa batémoignage yango wana eza nzambe fo kotika ta nzambe apesa mayele nini nde nini na kolekisela ou bien nzambe soki aboyi ke bolekisa te donc biso eloko nyonso tosalaka totunaka nzambe ye moko apesa nzela. Ok donc tobandi na témoignage ya liboso na obanda na témoignage nini na banda na oyo nzambe ayo aza na biso toyoka témoignage oyo. Mbote mama Adeline mbote na lingomba nyonso oyo topondeli na bino mbote na papa Didier mbote na bino nyonso naye kopesa témoignage nanga par rapport na onzamba sali nanga le premier jour. Ça faisait plusieurs jours avant que tu bandes la prière de Kota Losambo, le vendredi minuit. Ça faisait 3 jours en arrière. Miso banane kotungisanga miso lokola sable na kata miso. Na sala bakisi mabe na chama mabe banane ko déranger nga pendant j'étais mal à l'aise. On dirait sable na kata miso. Et ensuite avant de Kota prière il y a minuit wana. Na comme ko soit en internet, bon on a rendez-vous dans centre il y a vision. Comme ça, on a de consulter en urgence le lundi. Et du coup, on a eu un assemblée pour la mission. Et tant que côté pendant que demandait qu'au sambela, la prière à minuit vendredi,
en pleine prière, to sambeli, tant to silisi. Tout d'un coup, miso nanga wana nzambe asali, miso nanga sable wana elongwe, miso comme malamu. Pour na ko sentir ngopela miso mosusu. Na mosusu wana. Et ba jour depuis wana sable wana sensation sable wana miso elongoli nzambe asali okatanga, pe na komisi nzambe. Et ceux qui wana te tant de 6 derniers jours kolasuka na 6 heures tant de silisi. De sambo onde ko expliquer biso naza kolala naza komona naza koyoka mama Deline nakata ndoto nanga nazo ba meba mwinda na pesi bino bo pelisa ba mwinda na poni bo pelisa ba mwinda te ba mwinda wana bo pelisa ba mwinda na pesi bino ba mwinda nzamba pesi bino ba mwinda bo ko pelisa ba mwinda wana te poni na lingo pelisa ba moto wana kata bandako na bino bo pelisa ba moto apamba mako na iko la mko na kata pongi toyoki se na biso ndenga alobi azaki na problème na misu banda otsali bazelo na misu binomo boyebi ka zelo soki ekoti na lisu nde esalaka ebanda osala ebongo fala azwa utu rendez-vous akepa médecin mais l'air akotaki mabondeli oyo na biso tokotaki mabondeli je crois il y a 7 jours je crois fo yala nde a partir ka mabondeli wana nde amonaki misu na ye ezalaki susu na problème te bazelo wana elongwaki ezalaki liboso na lisu moko te ekoma ekoke na lisu ya mibale après nzambe ayaki kokangola yango ka nde tokota ba prière wana après susu ayeki koloba ke amonaki ngai nazoloba na bato na bike napesi bino baminda bopelisa pourquoi bopelisa ngo te bopelisa bandeko na nga ndenga na comprendre yango baminda oyo mama na biso nzamba pambole esika ozali baminda oyo amoni ke nga nazoyebisa bino abina moni yo mama Deline ozoyebisa biso napesa bino baminda bopelisaka pourquoi bopesa ngo te bopesa ngo te mpona nini selon nga nde na comprendre baminda ana eza makambo ebele nayebisi bino ya bajeune et prière ya kobondela na nzela na bapsaume bandeko na nga bapsaume oyo ozobondela nango eza moto epelisaka moto epelisaka mwinda na vie na o spirituellement okokoma vraiment makasi spirituellement ozomona donc ba prière oyo tozotia na ligne oyo toza na ba témoignage ezaka te so tobondeli mpona ya journée wana esili te continue kobondela nango pe continue kobondela nango ti tokoma na totie so ba prière mosusu ozo continue kobondela nango naza na ba témoignage donc yango wana omoni ese na biso amonaki nga nazoloba ke napesi bino baminda pourquoi bozo kopelisa yango te bopelisa yango donc nzambe asunga yango wana na kobondela mpona ndeko nyonso oyo aza na problème ya misu ya problème ya miso ezosala ezelo to miso ezosala na position nyonso nazobondela mpona ndeko nyonso aza na problème ya misu nzambe amona esika ozali lere ozolanda témoignage oyo nzambe asalela o miracle na kombo na Yesu mpe na nguya molimo santu nzambe atouche misu na yo obika esika ozali loba kaka loba yo kaka loba na oprononce ka loba nzambe ndenge na yoki témoignage ya se na biso oyo abiki na misu na Seigneur na lingi nga pe na bika le na zalaka na kondima loba le nazo kota mabondeli o na bango na bika nzambe moka yebi swati ka ndenge ozo déclarer maloba no biki swati pe nzambe na biso abiki saka pe atala ke tension ya mutu amuni ke tension na ndengo yambeli témoignage on ndengo yambeli yango kaka pa asali kati na bomoi na yango nazobondela na kombo tata mwana pe molimo santu kolo na bomoi na pesi ndeko nyonso o ayoki témoignage o na maboko na yo o aza na problème misu kolo kangola ye papa kangola ya kangola ma loboko na nguya papa ekende ko toucher ye ekende ko simba ndeko nyonso o azo yoka témoignage o aza na problème misu azo déclarer maloba ki alingi abika na misu na ye papa kangola na maladie ya misu ezala misu yango ezaki na problème nini ezoke na kokufa papa kangola ye akangola ma tia kondima kati na ye papa lere azokota pe mabondeli na biso elongo amona loboko na ona nguya papa kangola mwana na nyonso o aza na problème ya misu o azolanda video o na kombo ya tata pe ya mwana pe ya molimo santu akangolama amen. Wana toke na témoignage mususu toyoka
toka témoignage oyo yango batia oyo. Allô, Mama Deline, mama. Zela bolimbisi mwana tia pe stop ya te po video so otie stop ekangamaka na bongisi nanga deja mwa oyo nakolobi nakotia aussi natie c'est bon natia oyo je crois que va pas Shalom Adeline Mbote Belé. Maman, bonne journée ya liboso. Ya mibale merci penza mingi pour la prière. Et quelle dimension tozo matakaka. Ngapi anazo kubukuta miko elenge wana kwanga. Nalingana lo mama témoignage na ngai. Prière tango bandaki na koti na zwaki mon retard na banda kokota na soluka isate ti ler na mona ki yango isala ki déjà retard mais le na mona ki te avant na banda ki déjà prière ngamoko na silisa ki na bino ilongo ya 3h na lekana ki na pongi na iko la muka 4h mais na landa ki kaka prière ya 3h wana isala ki ko samedi toute la journée na landa ki prière bien en tout cas doit radien na bima ki te jour yango prière à 0h na mona ki yango te o lobike pour les repérer sur instruction ko lobike non na 0h to ko l'ensemble était alors na kanga ki téléphone na prière ki na ngai ngamoko na landa ki ko ya 0h ya samedi. Après il y a 3h maman donc 3h à liboso na samedi na 3h à dimanche réveil na yoka ki te pongi nga na lalaki donc samedi na la moki 4h mais na prière quand même dimanche na la moki 4h na prière qui quand même parce que les deux prier na zolanda prière ya na zolanda ba sujet de prière na 4h wana na la mokaki les to komaki na isika ya kosenga mulimo mosantu mosali nzambe na ifiso kezali nani na yoka konisa pouvoir papa Didier na ibite soki pasteur Bona ou ya kambaki prière ya 3h et puis mtakambaki 0h peut-être 3h 0h 3h na 6h lera lobiki to sena mulimo santu afongola bana nzambe miso senga badon senga Saint Esprit ya sala lera ndeko mama moko akomai ko prophétiser mama mulimo santu lera lati ngai na bandi ko parler en langue na lobi après mulimo santu ko moloba na ngai na bandi ko frotter maboko nanga na frotter nzamba lobi na fongoli yo maboko ozalaka na madusu na maboko yango mbongo simbaka imona nakati soko simbi mbongo ebimaka na madusu wana na bandi ko frotter makolo bina makolo ezalaka na madusu esiko ni atake pesa melaka yote soki ozuba bénédiction lero kolongwa ekite ebimi na madusu wana nzamba bina pesi yo don ya guérison na tie maboko na yo moto na kangi yo madusu ya maboko na ya makolo abi nazo kotambola moto nazo baptiser bana nanga na moto ba oyo bazo sambela so en tout cas a insista ki place wana abi ba oyo bazo sambela nga ya solo nazo leka nazo baptiser bango na moto abi maloba mosala nzambo zo yoka yete zanga nzambe mutu nazo loba to ba sije papa bana ko pesa bizanga na 3e wana bizanga te yete ezanga nzambe mutu nazo loba bobondela ndengo wana après dolere sili na se concentrer disons alors eloko ngana loba ya madisu na maboko nazalaka mama na problème ya mbongo nazalaka mbongo nasimbaka mbongo te na maboko donc mbongo nanga soki eleki ya salaire mama avant salaire eleki avant nazwa mbongo mama nazalaka na kimia programme ezatona ki na magazine na luka bona somba boye loko te mbongo soki eleki mama ba facture mo bana ko yela yoko oyo selaki te oyo kana so facture mo keleka na kala ye soki ba bosa na kango batindeli yo donc mama mona na mutu esui au mwana mutu esui mbongo ezalaka te ba dépense inutile okene kosomba na magazine so na kenelaki biloko misatu na lise na biloko mama na kokendo kotosa tala shar do na koyana biloko na zana na batina ndo na baniko kanisa ngamo kono ezana madusu na maboko nanga do mbongo wana ekoya kana madusu wana ekuta wapi eloko ngina luba mama nanga nakala tokenda kana ndako nganga ba meraso na ndako nganga do pona kokende na lisolo mulai te do koma mulai atiaka nga donc netia pakola kama mafuta na maboko nanga na palma maboko nyoso mibale na makolo nanga tina mbunzu soi-disant protection eloko wana tambula nango avant ko yeba nzambe protection ya bonganga mama nzoka ndesika vie beba maboko etoboka makolo etoboka na signe mama na frotter tina mbunzu nanga nazo frotter nzamba na longoli yo signe wana na longoli yo dole na lamuki na tongo mama Deline esengo yo na lamuka kinango yango na ina loba mama en tout cas dimanche ba prière oyo ezo mema biso musika o bazolanda ya solo ndenge nzamba lobi o bazo swango sérieux ndenge nzamba lobi ndenge na lobaki prière liboso ya 7 jours témoignage na ngesalaka na mona elili ya mwindu ebimanga elili ya mwindu donc elili ya mwindu efinika kanga na bana kotambola na elili ya mwindu donc nazalaki invisible
do vie na ezalaki ba régie partout na okena kosala boy ba ko promettre yo okende boy omona mutu abaluki okende boy esimba kate okende boy mama donc vie ezalaki mawa na mawa elili ya mundu ne longwa ngai na sika solaka na mama Deline. Alors cette fois-ci nzamba visiter ngabiki akangi maboko na mama duso na kangi alongoli ba marque wana kangi akangi ba duso na makolo alongoli singe na mbunzu donc atienga yaye nazo komisa nzambe na modèle moko mama nanga non ba prière nazo continuer ngasi na loba depuis na 7 jours à prière na tikala na rythme wana na tikala na rythme wana de 3h à 3h de 3h à 3h de 3h à 3h. Merci mama Deline, merci vraiment nzamba pambola ba papa apambola ba mama abate la bino bozangi lokote akokisa bosenga ya mitema na bino oyo bozosenga te nzambe ayebi akokisa bakisa pambola mabota na bino na nzela na bino mabota na bino bapambola maoba kanga bango pe bafungola musala nzambe azosala na nzela na bino akanisi mabota na bino o bayebi ete bayeba bango bayeba nzambe na nzela na bino mabota na bino famille bazala sauver les jours là bokuta na bino nyonso nzambe penza pambola apambola na bandeko nyonso o bazolanda nzambe sérieux na solo ndenge nzambe alobi bokomona gloire nzambe bokomona gloire nzambe. Merci mama nangai nzamba pambola biso bele nzamba mpungu tulendo nzambe na bantoma azosala musala na ye ngai na lobaka na ngai mama Deline ulobaki soki bakopeka nzamba mama Deline nga banda kala na sambelaka ba mama nyonso nga na yebi o nzambe asalela natanga ka bakombo na bino natanga ka nzamba mama Deline nzamba mama Irene Ndungu nzamba mama Michael Fabiola nzamba mama Mimi Musau natanga ka bakombo na bino nyonso wana nzamba ya asalela papa Simoki Mbangu natanga ka ngabi nzambe salela ngai pe ndingo salela ki bango soki na trouvé grâce salila ngai mais na lobaka na kufate ningi mama Irene akufaka na nzambe ngana boina akufa lakisala ndebo lakisala mama Deline salila ngolo. Merci mama ngai nzamba pambola bino vraiment na kombo na tata pe ya mwana pe molimo santo amen amen. Bande konanga toyoki témoignage oyo na ebité soki boyoka bien donc bon de toutes les façons nazo sala vidéo so yokani bien te na ko bandelango wana na ebité so lobby de na ko bandelango donc toyoki vraiment en tout cas fait kuna koma ba point nécessaire oyo mama na biso se na biso auti ko yebisa biso awa alobi nzamba lobaki na ye nazo kosala na bana na ngai o bazo bondela na bosolo nazo kangola nzamba lobaki na ye et puis alobi ke azaki na problème ya ser na biso alobi le to bandai ko bondela ezaki na prière ya 3h du matin abandai ko landango a bondela na biso elongo ezaki passé bona mutabandai ki ko tinda ba sujet de prière ya 3h wana nde ye amoni po tokomaki na tamoko présence ya Saint-Esprit ezaki tellement makasi na sali tozalaki nde ser mususu tozalane azaki ko akomaki ko parler en langue makasi aparlaki en langue pe ayaki ko prophétiser a prophétiser donc a traduire maloba oyo ya lobi na langue a traduire yango na normal boy siko na temps wana ye sikoyo ser na biso pe oyo esika azalaki abandi ko parler en langue langue nde aye komona nde maloba pe bandi ko bima ye abandi pe ko prophétiser likolo na ye moko maloba bandi ko bima na munoko na ye moko bande ko nanga likamba parler langue oyo ezana bato ebele na confusion na éviter so na benga confusion to nini mais bato ebele bazo baki ko parler langue eza mabe ko parler langue eza mabe mais to kolobelango po ngai miracle liboso na mona na vie na ngai miracle liboso ngai nazalaki osambela te eloko te nga moko na ndako miracle liboso na monaka na parlaka langue munoko na nga namonaki na sisi kobonda nazolenga na olenga nena lobaka ko nom de Jésus ke a langue na ndolo langue na yebite nazoloba langue munoko na nge zoloba ngabi o nazoloba ni na munoko na nga moko na yebite me munoko na nge ezoloba yango moko nde esprit moko ebimaki na nzoto na nga esprit na yebisaka bino wana na oloba ko esprit akoko na biso oyezaki oyezaki na nga na nzoto esprit wana eyaki kobima na nzoto na ngai esprit wana eyaki kobima na nzoto na nga na betango na batémoignage mususu nga moko na kamwaka nazalaka so mutu azobondela boloko nazalaki na nga mpe mutu akosambela mpenza te mutu akosambela te
so muta parla langue mona tala azulu bom noni non azulu ba don ndako bude langi nando mona ngo kutu ezala te mais nga moko na parla ka langue période wana jour ango na parla ka langue nga mona okamwa munoko nange ezokata te munoko ezokata te yango moko ezoloba taka yango moko ezoloba nde na puissance nyonso nde esprit wana ekobima na ko expliquer yango peut-être ndenge nini mais tolobela yango po ndeko mosusu oyo ozolanda biso na ba video oyo tala ndeki se na biso abilere azolanda prière olanda prière esika azalaki akomi ko parla langue nde après nde ka azoparla langue mamoka bandisi ko confronter maboko na eboya azotia maboko na eboya azotia maboko ne ateti na mbunzu ne tina makolone ale mbala moko nzamba bandi koloba abandi koloba bike na kangoli yo madusu ezaki na maboko na yo na kangi madusu wana na makolo na yo na kangi madusu na makolo na mbunzu no batiaki yo elembo mabe na mbunzu nganzambe na longoli elembo wana batiaki yo na mbunzu ndese na biso alobi ke elembo wana na mbunzu azo yango banda periode moko kala le wana nanu penza ye na bonzambe te kala bakenda pa nganga pakolaka mafuta na mbunzu na maboko pe na makolo apakolaka yango metala nanu aya na ena bonzambe asambelaka mais azwa délivrance nango te atambolaka bonga lobi ba régie na vie na ye maboko ata azwi mbongo efandaka te mais kaka na prière oyo tosalaki ya 7 jours oyo kutu na prière 7 jours alobi elili moko ebimaki na nzoto na ye le tozobondela amoni elili moko ebimi na nzoto na ye ozomona eza délivrance nde nga na monaka nazwaka délivrance na monaka elili ebimi na nzoto na nga mais elili yango le ezokende na tuni nzambe eza nani oyo nazomona eza mutu eza nani nde nzambe kotianga na ye komona elili wana oyo banda kobima na ye komona ke ezalaki koko na biso ozomona donc ndenge mosei na biso elili ya mutu ebimi na nzoto ndeko na nga soki mutu wana atambolaka nao na vie toza wana na banzoto na biso bomona otambolaka na demo mais demo na aza ta mususu ndeko na yo mais akota o na nzoto atambola no akontolaka vie na yo siko lokola azalaka no mukolo bango baolinga baboma o babomona facilité po ya azalaka na yo mais so isa bimi po baboma yo na olobela ngo mukolo mususu ok yango wana ndeko na biso alobi ser na biso alobi donc nzambe ayebisaki nzambe akangolaki wana sito lobi nzambe azwa lokumu mpona ngo abileri passé bona azotinda bamessage nzambe alobi basujet oyo ye azotinda eza ye te ngande na tie maloba kati na ye mpo atinda basujet wana ozomona yango wana soki batindi basujet fo koprofitaka kobonda surtout soki sujet oyo batindi ezokorresponde na likambo oyo ezotungisa yo profite bondela loba quelque chose pa nzambe wana akoyoka yo se na biso alobi lisusu ke nzambe alobaki na bapriere oyo bozosala nga nazobatize bana na nga na moto oyo bazobondela na boso na obatize bango na moto nzambe azwa lokumu amen bandeko nyonso tozokota bapriere zala na kondima nzambe azobatize o na moto azobatize na moto ndeko na nga nzambe alobi yango ngai te na osere na biso moto alobi yango awa témoignage ye awa nzambe azobatize bato nyonso oyo bazokota bapriere longo na biso nzambe azobatize bino na moto nzambe azwa lokumu mpona ngo alobi lisusu boye alobi donc je crois que yango oyo ezalaki vraiment makasi mpona naloba yango wana yango na nini naloba likamba parla langue eza na baparla langue ya bademo toyebi na biso mais ya nzambe mpe ezali ya nzambe pe ezali nazoyebisa bino ya nzambe ezali napesi bino exemple témoignage na nga na parlaka langue le nazoparla langue nde esprit wana ebimaka nga eyaka nango mbala moko boye
ozomona bon ko o ya ko lukande bona ebite wana so indeni mais ya ko o pende yaka nango yango moko période moko nga d'habitude boy vraiment en tout cas na bonde la mingi alangi te na bonde la mingi alangi te na bonde la ka boy na parole to ko expliquer makambo ya parla langi wana après donc komi tungisa mana ote so tozo bonde la omoni mbala moko pou langi moko bando bimo na munoko c'est que ngelo ba maloba oyo bandi ko bondela na kati na yo yo moko pe oyebi yango te donc omona epasaka na ba délivrance en tout cas ba délivrance ebele ko nazoyebisa bino epasaka na mutu omona parla langi nyonso te mutu nyonso pe te aza obligé ya koparla langi en tout cas nayebi te me nandimi te ke mutu nyonso azaka obligé ke fa parla langi to bate ma Saint-Esprit fo a parla langi nandimi te donc yo o parla no langi te komitungisama na ote mais yo o parla ka langi zana kondima ke langi po ba langi musunde tozoka ke ya ba démon pasteur moko boya kenda na ba biloko na bango kuna ba yebise le ozo parla langi kotisa maloba oyo le ba kotisi maloba wana yo po yebi na ote bobondela kana yo po boandi ko parler nzoka langi on est contaminé bino ale bozo mais le biso to bonde na bo solo nde toza boy so ozo parla langi ko interprétation ko zala so que interprétation ezate yeba ke délivrance yeba ke za mabonde moko ozo yonde muto eza prière na yo po le moko prière eza na besoin interprétation te ozo mona prière eza na besoin interprétation te donc vraiment likambo parla langue eza ba sujet moko vraiment to ebite nga vraiment tout cas nzambe enseignant nga pona ko parla langue te so que eza mabe to eza malamu mais o nga moko na mona na 2002 na délivrance na ngai na parla ka langue na parla ka pa munoko ezolo ba 4 na zolo ba so munoko ninga bi munoko ni o nga na zolo ba ndipo na bi o bato basambela babinga parla langue yango esalaka nga bandeko nanga ozomona donc vraiment nzambe asunga biso ponango o ya lingi parla langue te problème te osano pe disumu te po o lingi na o parla langue te oboyi nango lobi kezalaka mabe eza ba demo wana yo moko donde tozo ba ana de ligne télévision toza na Saint-Esprit mutu na mutu Saint-Esprit azoko tiayo ndenge o yo moko ozomona ke na lingi te donc to tindi pe batu ba parla langue te et d'ailleurs nga moko na parla na nga langue te na bondela na nga langue te na bondela ka normal boy yango moni makamsu nzamba ba na nga ko ganga te lo bango na kati na yo po na za kati na o nazo yoka ole ko ganga mais na ba misusu peut-être o ba parla ka langue bon na ebi vraiment te mais nzambe aza na biso ma biso eloko biso tozo luka kaka to kangola ma tozo ba cacher ya nzambe bokonza likolo to zanga yango te ba promesse ya nzambe o azola ka biso to zanga yango te et puis to lingi ba difficulté te to lingi ba problème te ozola la pongi na kimia te pasi na pasi te nzambe fa banana ko kangola yo siko na temps o to tikali nango nzambe fa kangola yango moto sa ba prière oyo ozomona kindo ke conseil kangam kati na bato ezo longwa te ba makama be ba maladi mikakatano nga ba yebisa nga penda ba yebisa nga mama mwilu koto mama ki pa vita koto ba yebisi nga ba bina nga mwana telema osunga bana osunga po bana nzambe bele na mukilo bazana ba problème sérieux na nzela na yo na mubali na obakobika na nzela na yo na mubali no bakobika abaloba na nga baloba na ngai ozomona baloba nango bakokai koloba na nga yo naza kasir so na telemeli na likambo mutu nde nazo sala boy na ba témoignage na osala bomona loboko na nzambe na sa ba témoignage no ebele ana ebite so ipona ko sala ngo nyonso video fo ezala ta 10 video ya ba témoignage na ndenge nazo compléter suna maloba boy do ezata 10 video ya ba témoignage en tout cas nzambe azana moko na moto ki sena biso abi abandi ko parla langue nde ay ko mona maboko na ekomi boy nde nzamba bi na kangoli yo nzamba azwa lokumu mpona ngo tobondela mpona ndeko nyonso oyo maboko batobola ozana maboko na o batobola oyebi na o te batobola o maboko soko ozwi kaka mbongo ndenge esene na biso otoloba soki azwi kaka mbongo ekei soki azwi kaka mbongo si nasala mpe video mo nalobela makambo boye soka azwi kaka mbongo ekei yango tobondela mpona ndeko nyonso o batobola maboko na ndeko nyonso oyo akendaka pa nganga banda kala ayeba kutu te kende akenda pa nganga na sala eje moko ayeba te nzambe wana
azongisela yango na mutu azongisela yango na mutu oyeba pardon bolimbisi ezongela na mutu na yo ke okendaka panganga po luka délivrance na yo oluka délivrance no à travers ba prière o tokokota tozokota prière o na lobi ya premier vendredi ya mois premier vendredi ya mois na minute oza na bino na prière na bosa date na opesa date tobondela nzambe aza na bandeko nyonso o bazolandanga o bana ba problème batobola maboko basimba mbongo te ata azwi mbongo ndenge kokende tobondela alléluia na komba tata mwana pe molimo santu kolo na bomo italanga mwana na liboso na papa nazobondela pona ndeko nyonso alandi témoignage oyo maboko batobola maboko babebisa po ete soka azwi kaka mbongo ekende papa mona ndeko moko na moko mona pe ndeko na biso se na biso o apesi témoignage o papa nzambe kolo makila na Yesu masi ezinga ekolo molimo santu za na mwana yo localiser esika zali papa localiser papa banguna na papa bakoma ba marche pied na papa banguna na kolo baluka bamona lisusu te papa bunda na ba o nyonso bazobunda na mwana okolo pesa elonga na bitumba nyonso papa a témoigner monene na ololenge esprit ebimaki elile bimaki na nzoto na ye à travers prière kolozwa lokumu a témoigner monene na ololenge okangoli olongoli elembo mabe mongu na tsaki na mbunzu na ye olongoli obongisi maboko na ye pe makolo na ye papa zwa lokumu sala lisu ya minene nzambe na nga kati na bomoi na ye localiser papa na butwa lelo kolo esika ali localiser papa loboko na ona nguya kolo ezala likolo na ye papa bonzambe na okolo ezala su puissant makati na bomoi na ye na ba problème nyonso ezotungisa ye papa sembola loboko pendeko moko na moko Seigneur oyo alandi témoignage o aza na même problème na ye akenda pa nganga bosa na kolo rappeler po eta kota mabondele longo na biso po ete yo kangola ye ndeko nyonso o batobola maboko kolo o nzambe na bomoi kolo mona ye sembola loboko likolo na ye papa wana kokota mabondele longo na biso kolo azwa lobiko maboko na ye ekanga makolo asala pe mbongo oyo ye azosala na mutoki na ye amona yango pe asepela na mbongo na ye po ete monguna satana toboli bana na ebele maboko papa bakangola makolo na nga sala na okolo tango tozobondela Seigneur yo salaka na bomo ya ndeko nyonso oyo alandi témoignage o papa oyo azana kondima ete lolengo saleli ser na biso okosalela pe papa kuma masanjola mana oza malamu mingi moko takokani lokola yo papa sala na okati na bomo ya bana na okolo bandeko nyonso o bazokota mabonde na biso papa yo lobi ozolekisa bana na ona moto papa Seigneur sala oza nzambe na bomoi topambolo tokumiso tonetoli ozwa lokumu po ete yo ozokangola bandeko nyonso o bazolanda video oyo na komba tata mwana pe ya molimo santu nde tobondeli tolobi amen. Alléluia, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, oza malamu mingi kolo topamboli monene na yo moko takokana pe akokani pe akotikala kokokana lokola yo oza mokonzi akokamwa kolo kumama na o Seigneur oza nzambe likolo na nyonso oza o mosusu azala te wana toke na témoignage mosusu tozotia témoignage mosusu nzambe ayoka biso. Alléluia. Maman José, merci beaucoup maman Nanga. Merci Nzamba Pambola yo nalukaki numéro no ya WhatsApp banda kala mais occasion ezwa makite lelo otinde ndango na remercier o mingi maman Nzamba Pambola yo maman Nzamba Pambola yo franchement Nzamba Pambola yo oyebi mikolo etika o eleka kiawa Nzamba taisaki yo qu'il fallait tout ça la jeûne de prière pour na makambo ya caché nelongi puis tunamuta senga likambo etungisaka effectivement nazaki na problème moko maman Deline aibisi oke na pesi ba rapport ndenge na ndenge pa basali ensemble nga moko pe kosambela na mobali nanga na kati ya ndako likambo na ezala okokate na kati ya ndako na biso en fait tozalaki na ndako eloko moko on dirait mbwa on dirait nyama on dirait ngongo moko ebanda kolila na kati ya ndako na biso mingi na kati ya salle de bain na toilette soki okoti oyoka il faut ça la neti et la kisi présence nango oyoka zosa lokola mbwa franchement c'est difficile à expliquer ndenge ngongo ngo ezalaki ko bimale en nyonso eloko wana esali plus de 5 ans na kati ya ndako na ngai
Mama to lukandenge nyonso to panza des fois to kasi tam so bakota ba machine à laver et lo moko ezala kuna bola non jamais na monaka to tikala ko mona eloko na tenga na mobile na bana franchement banda to nsabiso mingi po soki okoti ata na toilette yo kaka gangi soki olingo bima agangi mukomso so komona iko bando ganga banda tongo ti en tout cas presque journée mobimba et banda otia biso mal à l'aise au sakanate alors tango yo annonça que jeune prière on s'amba recommanda ki opete bana na ibasala mama le tellement ki natala ka on bala na bala natala ko mingi vraiment nanda ko mangana za so na vandi au moins na tiba émission non na zolanda na ba conseil na ndenge ndengo lobaka là kaka comme par hasard na tiaki émission na o na yo kaka opesi sanguki dans Zambé ya lobby tout ça la jeune prière il y a une semaine vraiment j'étais dans l'obligation na sala na sepela mingi nga lobby ça c'est une occasion na kota jeune prière na sambela pour la situation ya bana ngai et puis pour na eloko o ganga kale on so na kati ndako na ngai mbalo vraiment eloko il faut bima na kombo na Jésus Christ et puis nazalaki vraiment nelikia mama to sali jeune prière wana troisième jour bolembo ezwaki yo mingi effectivement na comment ko mituna na bien ce que na kokomisa tina septième jour parce que na mutu moko na mela bakisi et attention mais na boyaki na lobaki vraiment bakisi yango na bando melango kana 18h nzamba pesa ngaka ngolu banda na banzo na bandi à partir à minuit wana tina 18h na banda mela bakisi na ngaya nini ya attention maman na yebiso to sambeli ti to komaki na 7e jour tango prière et sili au clôturer makambo nyonso to vandi le lendemain nango na yoki eleli loko on dirait bakangi yango ezoganga ngasi ko na kati ya mtema nanga nazai kana eliki yake cette fois-ci nzambe akosala grâce na ye nzamba akosala akoganga lisu na ndako nganga te pa ko bima ndako eza ya yete ndako ezali temple à Jésus Christ comment ça se fait que des années ozala kana kati ya ndako sikoyo liboso na bandaki soki agangi ndengwa no mala na lobi na saki mais na imbala après prière otosala ki na oki Saint Esprit ya lobi nanga ko liganga kalisu na mnokote soki oki alisali ndengwa na yo ko lobate ko saka na mnokote zala kaka na kati ya mutema na yo lobaka kaka ke makila ya Yesu est neutralisé yo mela makila ya Jésus Christ zala étouffé bima na ndako nanga na kombo na Yesu Christ donc oliena loba yango na mnoko na koma ekuluba na kati ya mutema nanga soki agangi na lobi soki agangi na lobi kana mutema nanga na zai suku bisa na mnoko te mama jo yango ya lingaka o elingaka kende na yo kitaka gangi lisu ndengwana ti na yo pesa Saint Esprit lobi nanga lobi mukolo ya suko ya gangi ezali loko tikala ka koyoka ile sote mama Delina oyibi ke Yesu aza munene banda mukolo wana tile lo mama na ngai na ba chair de poule na banda ko yoka pamba na kati ya ndako comment so ina koti na zo sentir on dirait eloko eza na kati ya ndako na salle de bain na salon na toilette na yoka kayango lisusu te et avant que to eloko ngo eketa na ngai na bosana na loti yo oye na ndako nanga ovandi no na salon siko na mtema nazo bana bi ah bon ndeni ni mama Delina yebi awa na ndako na ngai ayepe mbala moko akoti na ndako asignaler même pamba te aya vandi pe na kiti siko nazo tala yo kaka yo pozo tala nga osala neti osika nga siko nazo na oye batali kamwa lobano te mais nazo tala ka yo boy ti après quelque temps au telemi au seki au bimi OK après temps on a tika ndamo ko na bime na pesi mama Delina adresse ya ndako nanga wana na ndoto comment ayebaki na ndako nanga bon le na sutuki mbala moko na komisi nzambe na lobi Yesu azwa lukumu nzambe ya mama Delina ya ko visiter ngai nzamba azwa lukumu mbala moko na bandika ko yemba ba nzembo nzambe bon mikolo ngo kwa poza laki suko kota na nina na tozala suko mono na internet ngabi bon likambute na zela mukolo wa kokota comme ça na luka moyen vraiment tindela kaka numéro ya WhatsApp bongo na expliquer makambo ngana monaki banda jo wana mama Delina ndako nange koma na kimia e koma ta usuko na salle de bain ndenge zala ndenga zala ko yokazo kanga gango ndire luko ngo zo tambula na ndako na toilette que tu n'en parlons pas donc ya on a lobaki likambo il faut na tato la monene penza ya nzamba za munene nzamba za elinga likambo na banda ko mituna na lobi mikolo nyoso nazo bana likambo yekosila kama koni na kati ya ndako nanga yango nazo kumisa nzambe mama Yesu azwa lukumu nzambe na yo aza munene nzamba za munene mama nzamba za munene azwa lukumu mama eloko ngo na yeba ate soki ezala nini mama nanga mais tozala ko sentir présence vraiment eloko na kati ya ndako le amoko yoka mona olingo fungola mai na pompe boy oyoka gangi kwa oyo le amoko lingo toko kota ta na toilette oyoka gangi le amoko lingo fungola ta ni ata machine à laver okotsa bila babu oyoka gangi mais banda wana chilelo nzamba pesa kimia na ndako na ngai yango naza kotatola munene na nzambe nayo nazo tatola vraiment munene na nzambe nayo franchement nazo lemba tele ya nyonso nazo tatola même papa na yebisaki po mikolo akende Kinshasa mobile nanga na yebisaki ye ba ye passe peli mingi vraiment nzambe na yo azwa lukumu nzamba azwa lukumu nzamba azali likambo kote ezalaka impossible na miso na ye pia sala kana tango na ye asali ya minene kati na ndako na ngai merci mingi nzamba pambola yo mama nzamba pambola yo franchement nzamba pambola yo apambola yo lisu mingi to langa pe ba biloba ya bato tendeki bazolo baka n'importe quoi na kombo na non nzambe muto ayebi mission ya tinda ona kati ya mokili ata bato bazolo ba n'importe quoi mama kolanda na ote osala nzambe ya solo kolanda na ote kolanda ko yoka te po ba distraire yo le moko distraction zo yo vanda nzambo ya zakati na yazali po na mona ke oyaki na ndako nanga est-ce que yo yebi na ndako nanga oyaki na ndako nanga nzambe azali nzambe na yazali asala ka pe azosala merci beaucoup natiki yo mama natiki yo numéro nanga yango wana soki ozala ata na soki olingo benga nga obengi nga kolo na osala te na ndako to kiti ko partager sur makambo ebele
merci nzambe apambola yo apambola mpe mobali na yo tokomonana merci. Amen, amen, amen. Bandeko na nga boyoki témoignage ndenge ser na biso apesi témoignage na ndako na bango bazala na eloko présence moko elelaka na ndako na bango eloko moko elelaka wana ya nyama moko alelaka quelque part na ndako so okoti na salle de bain ozoyoki azolela osali bo ozoyoki azolela partout abiba abondela babenga basali na nzambe ya ndenge na ndenge babondela mpona situation wana esilaka te. Mais les kaka koti mabondeli a 7 jours a boyoki témoignage nzamba ebisi alobi na 7e jour nde nyamango bandi kolela makasi abandolela makasi nde nzamba ebisi ye ko lobaka na kati na zo melisa o makila na Yesu bande kona makila na Yesu masi esalaka ngaza ba témoignage belé ya makila na Yesu masia abi loba na kati no nazo meliso makila na Yesu masia ko ganga te ozomona batam so esengaka ya silence donc toyoki témoignage bandeko bato ebele baza ba problème aboye na bandako na bango bamonaka ba présence moka mabe na ndako kokima ndako te na pamboli ser na biso ndenge bakima ndako te bafandi suka nango tala prière à 7 jours tokotaki nde nyamana et puis nzamba lobi mungongo yozo yoka yendenga zolela boeza journée na ye ya suka na ndako na bino azokende donc ayambaki moto ba ameli makila na Yesu masi ya bonga ko register ozomona do yangwana tokobondela mpona ndeko nyonso oyo ozomona ba mystique na ndako ozomona ba mystique na ndako tozobondela en tout cas to bando pesa ba sujet penda mingi na prière ezaka le muta témoigner monene na nzambe na sujet moko ale to comprendre que bato bele bazan ba situation pour to attaquer ngomba la moko to bando sala bon le oka na zanga moko même comme sous nos zanga moté to zana ba soda o to zana mama to zana ba soda to zana bon to bondela po ete nzambe asala pona bande kona biso o bazana situation o po ba nzamba sala koki manda kutende kolanga nzamba zana bomoi akokango lelo kwane kobima ekobima na kombo na Yesu masia kotaka mabonde loto okoto sala na bino kota yango okomona to bondela nzambe papa mso na lola mozaisel ko pe na seko Yesu masia na pambolio pona bomo ya mama na biso oyo auti ko témoigner monene na ye papa monene na yo kolo na bomoi nzambe mona libota na ye mobimba papa mona enda kuna ye mobimba papa kolo oyo saleli ya minene ya témoigner monene o papa sala su ya minene kati na ye localiser esika zali papa localiser kotika mwana ote kotika mwana ote protection makila na okolo ezali kolo na ye kolo oya témoigner monene na yo ayaki kolukelongi na ope amoni yo sali nzamba mpungutulendo papa sala su ya minene kati na bomo na ye papa sala na libota na ye na coupe na ye papa mimoni sama kupuisama na bana na ye na ba problème nyonso ezotungisa ye papa sembola loboko wana kozanga sute lobi ko ya ko témoigner monene na yo papa po na kokolisa kondima su ya bana na omususu yango na kona pesi ndeko moko na moko azolanda témoignage oyo papa na maboko na yo oyo aza na problème na ndako ba présence ya mabe na ndako ba demo ba nyama nyonso ya mabe o monguna satana tia na bandako misu bakuta yango na bandako o bazalaki misusu batindela bango ya kotindela kolo na kombo na o Yesu masia pe na nguya molimo santu papa na bandako na bango moto na o pape kota moto na ekote tumba beswi nyonso o eza mabe mutu nyonso azondima prière o papa sala miracle pe lera azo kota prière na biso papa a témoigner monene na o papa milimo nyonso mabe ba démon o ezana banzota bana na okolo longola kolo bimisa babima bayamba moto bamela makila na Yesu masia bamela makila na Yesu masia papa ozanzambe bikamo elonga makasi kumama na o papa oza malamu mingi kolo to bondeli bongo na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santu amen Alléluia. Ozanzambe mosungi akokamwa kolona bomoi osalaka ya minene. Alléluia. Toke na témoignage mususu awa
Oh Seigneur, zwa lokumu oza malamu mingi. Kolo na bomo ekumama le roi des rois. Oza nzambe. Oza bikamu. Bolimbisi. Yango. Tuta oyo. Mutu nyonso tu oyo akotaki na kati ya Adeline TV oyo tozalaki na bango tosala na kati ya bapriere oyo jeune tosalaki na oyo tosalaki mpona ete nzambe atia biso bakashe na ye mpona makambo oyo minene ezwa na kati ya mokili oyo tozala deja bato mise à part na bolingo ya nzambe. En tout cas napamboli ekipe nyonso tu ezalaki kuna mpenza banzembo banini makambo nyonso tu nazalaki na esengo makasi natonisanaki mpenza na esengo. Bon sujet na ngai témoignage na ngai nalingi napesa ezali par rapport ya na mitumisaka mingi ngai moko personnellement na likambo moko vraiment etumisaka bomoi na ngai makasi ngai nalobaka toujours nzambe na ngai sikoyo soki yesu kristo aye nakokende te kaka mpona likambo oyo eza likambo nini likambo ya niongo. Bon ngai nakota en états-unis bamaladi ekomi kotumisa ngai eza soki mpe maladi andeni te lokolo nabukanaki ntango naza na kinshasa ntango na ye awa na bandi kosala misala lokolo ekomi kokomplike ngai nakotaki hôpital basalaki opération toka liboso bauta kosanga si opération toka mibale bona nyonso tu wana facture emataki makasi yo moko yebi basystème toza nango abino mpe kuna boza nango oyo ezalaka toza na mbongo te ntango oza maladi bakotraite yo mesima nango ifo futa ndenge oza komitumisanga facture ese emata ekomi ba 33 000 $. Nzambe na ngai yesu kristo oza na nzela oza koya sikoyo koya mpenza na banyongo boye vraiment nzambe na ngai opermettre ke ngai nabela opermettre ke naza na mbongo te nakosuka wapi nzambe na ngai sikoyo na mabondeli oyo tobondelaki toza kobondela sujet principal ezalaki yango wana nazongisa mwa moke mpona remake ye moko de azoloba mbangombango nde na tiango so mbangombango boyoka te nazongisa mwa moke na tiango na normal po boyoka quand même témoignage. Bon ngai nakota en états-unis bamaladi ekomi kotumisa ngai eza soki mpe maladi ya ndenge nini te lokolo nabukanaki ntango naza na kinshasa ntango na ye awa na bandi kosala misala lokolo ekomi kokomplike ngai nakotaki hôpital basala ngai opération toka liboso bauta kosanga so opération toka mibale bona nyonso tu wana facture emataki makasi yo moko yebi basystème toza nango abino mpe kuna boza nango oyo ezalaka toza na mbongo te ntango oza maladi bakotraite yo mesima nango ifo futa ndenge bazali komitumisanga facture esi emata ekoma ye ba 33 000 $. Nzambe na ngai yesu kristo oza na nzela oza koya sikoyo koya mpenza ngai na banyongo boye vraiment nzambe na ngai yo permettre ke ngai nabela permettre ke naza na mbongo te nakosuka wapi nzambe na ngai sikoyo na mabondeli oyo tobondelaki toza kobondela sujet principal ezalaki yango wana mpona tozwa bakashe sikoyo moto nyonso tu fo atubela ntango oza na nyongo fo tubela mpo na nyongo sikoyo nzambe mpona nabondela fo natubela masumu naza nango nyongo mpe ezali lisumu eza malamu te ezala oza nyongo ya motu ifo kofuta nyongo ya leta ndenge moko nyongo ya hôpital ndenge moko nga na kozwa mbongo wapi lokolo yango etambola mpona koluka moyen susu ekoka kosala eza te sikoyo na vi na nga seke na kokufaka na nyongo oyo eza ndenge nini yesu kristo na nga seke soki yo oye nga na kokende te yesu na ngai mais ndenge tobondelaki wana mpo nasengaki bolimbisi mingi mpona kaka likambo yango ya nyongo na nga wana tobondelaki mpe tozali na ntango oyo toza kobondela mpona bamakambo mosusu na kopesa ba témoignage ya makambo mosusu après ya solo mpenza nzambe asali ya mingi koleka 2 semaines après bakotika bakanta ebele natala kaka bokomona nga etondi mingi komona nga etondi nga komona nga se rose limbisa ase présente te mais yo oyebi parce que komona nga eza wana na nani mpona bato bazwaka témoignage komona nga se rose. En tout cas nga nalobi anglais yango mosusu mpe elekelaka ngai balettre yango oyo boye nayebisi mwana nga telela nano ngai ye aza kotelela nga te mpe azali na bakabine azosala sikoyo vendredi oyo elekaki wana aye kobana nga kopesa kasi balettre yango natalelaka ataleli ngai alobi mama ndenge eza boye bafuteli yo nyongo namoni place moko bafuteli yo nyongo ya 8000 place mosusu nga nayebi te bafuti te wana bazoloba ndenge hôpital ezwinga charge wana mesa sikoyo nde ifo nafuta ndenge balobaka nafuta mpo déjà mwana akoma kofutelanga par mois $100 bon $100 par rapport ya 33 000 $ wana osila mbula nini na mbala moko mwana afungoli atala alobi te mama nga nayebi nazotanga bien oyo ezali batindi bareussi oyo badonateur bafuteli yo mbongo donateur mosusu afuti 8000 soki combien na mosusu afuti soki combien badonateur balekaka kuna na hôpital omona batambongo ebele aya bamilliardaire nde nga nayebi bango te bango mpe bayebi ngai te mais balingi basala donation na bango nde bafuteli yo nyongo na yo edimine etikali kaka $5000
na yango penza namoni monene ya nzambe na bomoi na ngai namoni ke nzambe aza ya ngai nayebi ke nzambe ayebi ngai aza na posa ye te en tout cas nazala ya ye nakufa na miongo te donc témoignage na ngai penza ya liboso yango wana mosusu mpe nakopesa lisusu ya liboso yango na merci mingi kaka eza bamélange ya banini témoignage mosusu kaka ngai sœur Rose ezali témoignage ya santé na ngai nzambe asali mpo en tout cas avant nakota kutu nazali komituna ngai na estomac boye vraiment nasala nini nzoto yango eza kaka ya nzambe bon ndenge nazalaki wana nazalaki na ngai so ekomi 12 heures na meli smoothie nayebi te smoothie eza kaka eza bamélange ya banini bafruit na balégume banikanika ti kopo moko wana naza komela bongo na kati nini un quart ya mwa lipa moko boye eza na quart ya moke na kati ya un quart mpona mizala kaki naza na kati ya gene estoma ezala kotungisanga makasi mais en tout cas bandaka tosisa gene badouleur oyo nazalaka na estoma badouleur ozalaka na kati ya panzi oyo natana osamba mosala moke fona bandeyoka lokwa pema lokwa nini en tout cas etiki nga na badouleur ekoma kosala na mabele nyonso tu wana namoni mpenza loboko ya nzambe en tout cas nzambe asali ya minene nayebi ke nzambe asali ebele mpe nani batémoigne te bakotémoigne na bango misusu mpe ata batémoigne te me mpona nyonso azo reconnaître ke nzambe asali tozozela sasiko oyo tokotaka sikoyo na mois de mars oyo olobaki soki le 11 mars oyo tokota kaka so tolingaka na biso kaka kobukuta mikuwa biso tolingi kaka mikuwa wana merci vraiment nzambe apambola bino amen nzambe azwa lokumu toyoki témoignage asali na biso abi azalaki na problème ya estomac nde tokoti kaka bagene wana lokwa mpe ayebaki aza na problème ya estomac ayebaki ndenge asalaki gene na ye andoli ya mwa lipa moka moke na 12 banini mais après wana mpe le gene esili en tout cas estomac kenda badouleur nyonso ndo oyoka na nzoto na mabele na bapandi partout en tout cas esila nzambe azwa lokumu pe atémoigné monene na nzambe kazaki na banyongo po abelaki akotaki hôpital nyongo ekomaki ntina ba 33 000 ekomaki ma ba 33 000 ndenge alobi nde esalaki ke ye moko bande koloba mpenza bongo biso mpenza na temps oyo mpenza ngai yesu masi ozoya vraiment ngai nazala kaka na banyongo boye vraiment le tokotaki mabondeli ya 7 jours asengaki bolimbisi mpona banyongo wana nzambe banyongo eza te banyongo oyo azwaki boye eza banyongo ya hôpital lere akoti na hôpital ndenge ezalaka banyongo ezomata nde esika abadona te baleki na hôpital bafuteli ye banyongo de 33 000 ti ayi kotikaka na nyongo 5 000 oyo eza témoignage te bandeko na nga nzambe afutaka banyongo bandeko na nga nzamba puntulendo afutelaka biso banyongo soki oza na nyongo moko ndeko nange ezoswisa o mutu reconnaître eza na susi nango eza na bato mosusu baza na banyongo mais aza na ye mafu aza na banyongo aza na ye mafu ndenge nini nzambe afutelo so oza na nyongo zala na susi ya nyongo wana loba nzambe yo lobi te bato banyongo bakomona bokonzi na ote papa nzambe afutelaka bato banyongo na témoignage moko na kopesa yango po eka ya kofuta banyongo wana en tout cas na kopesa yango soki nzambe apermettre ndenge nzambe afutelaka bato banyongo ya ngai te me ya mama na nga ndenge aexplika nga nde bafutelaki ye nyongo na ye ozomona donc nzambe aza tellement malamu nzambe amona otobondela mpona bato nyonso baza na banyongo bato nyonso boza na banyongo biso tozokende tobondela nzambe ye moko afutela o nyongo kuna afuta nyongo ndenge asali na mama na se na biso asala mpe na yo loba ndenge osali na esala banyongo ebele banyongo aleta banyongo ebele biloko mosusu moto azwa voiture mbongo na banki banini ebele nzambe afutela biso banyongo wana bandeko na nga mutu nyonso oyo oza na problème oza na nyongo moko tobondela nzambe anaki efutela o nyongo
ake futela o nyongo eza nyongo pita ndenge ya ser na biso nzamba futela o oza na maladi estomac tungisaka yo moye kutosala gene ete po estomac tungisaka to bondela nzamba sana komba tata mwana pe ya molimo santu kolo na bomoi nzambe na lola mona ser na biso papa uti ko témoigner monene na yo kolo osali ya minene kati na bomoi na ye papa ofuteli nyongo kolo zwa na lokumu papa sala lisusu ya minene kati na bomoi na ye papa protection makila na yesu eza toujours likolo na bomoi na ye nzambe na lola lolengo kangoli na maladi estomac papa kangola malibela na libela papa akangola na ba maladi nyonso na nzoto na ye papa yo moko loboko na o papa na ye kotika na hôpital Céleste na o papa tala susu maladi mususu nini eza kati na nzoto na ye papa kangola ye azala bonne santé Seigneur oza nzambe azondimete yo nzamba mpungutulendo oza nzambe papa mimonisa masu makasi kati na bomoi na ye pe na tiki ndeko moko na moko azolanda video o na maboko na asili kolanda témoignage o kolo aza na banyongo ya leta banyongo ebele kolo nzambe na lola futela bana o banyongo futela bana na o banyongo papa nzambe sala lolengo sali pase na biso sala pe na bandeko moko na moko bazolanda video o papa bazwa ba lettre balobete ba si ba futeli o banyongo balobete ozasu na nyongo na biso te ba déclarer te bana no bazasu na banyongo te papa sala oza nzambe na bomo lobaki ne kulusu tout est accompli okokisa ki nyonso papa kolo futela bana o banyongo msu Seigneur bana no ba defaki ba yebaki te ke yo pekisi banyongo papa bango ba defaki ba bakite oza nzambe na bomoi sembola loboko futa banyongo bandako banyongo ni partout nzambe futela bana na o papa banyonga bempo kolo futela bana na o papa mutu nyonso aza problème estomac kolo kangola epesa kisa molimo papa lolengo sali pona mama na biso a témoigner kangola pe bana na o baza ba problème na estomac kolo le bazo kota mabondele longo na biso papa kangola bango bakangola na kombo na o Yesu Masia pe na nguya na o molimo santu Seigneur salo zanzambo salaka oza capable kande nazoloba pe bokangoli bana o papa yo lobaki na ngete nazozonga na bomoi po ete na kosunga bana na yo Seigneur yango nazosala mimonisama papa mimonisama kolo na bomoi na pambolo na kumisio na netolo zwa lokumu lelo lobi pe libea na libela na komba tata mwana pe ya molimo santu tolobi amen bandeko nanga inéditant kwa ekoki tosuki wana pona lelo tosuki wana lobi lisusu je crois lobi to lobi ezoya na kosala su video su ya ko continuer ba témoignage po eza bien po tozo profiter nango to bondela pona bato bazana ba situation oyo ezo kokana na ba situation bato bazo témoigner bande ko naza ba témoignage belé to kotia yango po ete to bondela pona bande ko nyonso o bazana ba situation na papa kolo na bomo na pesi batu nyonso na maboko na balandi video o papa sala kangola bana na bazana bitumbe bele bazobundisa kolo bunda na bao nyonso bazobundisa ndeko moko na moko azolanda video o bunda na mutu nyonso azobundisa papa kangola bana na okolo bapriere nyonso tosali kati nesika o papa ekokisa makati na bomo ya mwana na moko na moko azondima amen na priere o papa o yakutani na situation o tolobeli papa kangolama o yakutani na problème tungise na ndako bademo na ndako kolo kangola bademo na babima Seigneur mabonde o ematepai na yo emata eganga batu nyonso o baolanda prière o kolo na ba situation nyonso babika kolo futela bana o banyongo kolo sala na o papa kangola bana na o papa na ba difficulté ndenge na ndenge papa bamona loboko na yo kolo bamona loboko na nzamba mpungutulendo sala na o papa saloza nzambe o zali kona nyonso incomparable toko kokanisa ona nani Seigneur bana na o bazolela babondeli na lolenge nyonso bazwaka solution te papa babonde na position nyonso bazwaka solution te baye turo papa koluka o nzamba mpungutulendo Seigneur sala ya minene papa C'était vidéo où ils allaient protéger na makila na o ndeko moko na moko to lexi audio na ina vidéo o papa
nzambe makila na o Yesu Masiya ezinga ye e protéger bundela ye na banguna na ye nyonso sala su ya minene kati na ndeko moko na moko oyo apesi témoignage na ye papa nakabi bango na maboko na o papa tondisa bango su na bonzambe na o papa tondisa bango su na bonzambe na o kolo bazanga bokonza likolo te papa bazanga bokonza likolo te kolo nzambe na lola sala ya minene papa yo lobete to bondela pona batu pete yo sala yango na bondeli pona bango sala oza nzambe na pamboli na komisio na netolio nyonso na bondeli bongo na bonde na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santu tolobi amen 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 to pamboli nzambe na bomoi Alléluia, alléluia, alléluia. Zamba za malamu bande konanga na tiki bino zamba za na moko alanda ki video oyo bozanga kate kolanda ba video oyo po tozo bonde la plisi po na ba situation oyo batu ba témoigner nango yango to bonde la mais là nazo tia titre wana ke ba témoignage ozanga kate kolanda pole yo zolanda yango kendaka nango peti na suka kokata te po bande konanga libiki ndenge lere yake lobaka te likambo etungisa otamulai ndenge kokangola moko yeba te okoyeba te bande konanga osala ba prière ya ndenge na ndenge okota ba jeune na ndenge na ndenge meturo kaka jeune na mukolo moko omona pe loboko ya Nzambe esembolami likolo na osali po nzamba comme kosala lolengo nano asala te nazamba témoignage ebele na otela bino yango comme ça oyo soki ekutani na likambo oyo oza nango tobondeli mpo na yo nzambe wana kosala zala na kondima eloko eza nécessaire zala na kondima bandeko nanga natiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya eza na moko amen.